tebele toseka na bango na bilongi na kati ya mitema nzambe ka ye moto ayebi so nzambe bia bano funga mitema to olobisa mutu te ozomona en tout cas o basali biso ti lelo nga kuna belaki j'ai failli faire l'AVC na kota ki hôpital équipe yebi na raté AVC après ba résultat pour décret to bête qui campagne oyo to zaki sûr et certain que to bonsoir mais ba yibi biso ba voir kaka kati bandeko na biso to tanga kongo teza click ya bandeko kaka oto za na bango to sala na bango misala esika moko basala liboke na basangana mutu akene na ndenge na vérité bibi to yebi nani asalaki ndeto binga na lobango toujours mutu so ba yibaka ete yana loko mususu yiba mais esika mususu yiba esika ba yiba te mbano na yo kolanda parce que nzamba za juste na sala mingi ya loba te na ngane kisabino ka ke tozwaki mais Nzambe asali na kati na bino po ete bovote ngai nazalaki na ide kutu ya kosala mwa oboyobo ezalaki te batu ya mabende bayibaki biso bavoi batu wana na ngonga ya lelo toyebi bango toyebi kombo na bango toyebi mayo basalaki nzambe aede biso po ete verite bango na bango oyo basalaki na likopa wana bakomi kofundana na mokolo ya lelo toyebi verite tokofinga mutu te tokosala boye te totiki nyonso na maboko ya nzambe totiki nyonso na maboko ya nzambe azwa likambo oyo nzambe aede bango je pense que mukolo ekokomela bango bakocomprendre ke kosala mabe eza mabe me nayebi na nzambe na nga oyo nasambelaka ate ekomeli bango te bana ya bana na bango bakofuta yango bakosala eloko oyo esengeli ete basala bakomona na suka boye bakoyiba bango donc totiki nyonso na maboko ya nzambe tolingai kaka to remercie bino Tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangate. Donc maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça na Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour na mandef to réparer kapé ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour pesa uniformité. Kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté. Wow!
mwasi totambola totende mbele so totala tale boye ndeni limba boli mpe kokrake makasi boyeko moto oningisango na bopete eza ya mado nodasha eza ya mado te ya mado baki nasalelaka pomade awa toza nasalelaka yango mpo na kovimbisa basin na nga mpe poitrine na ngai ekimo mwasi mobali ameka mpe akangama Tantine, esprise, on dit esquisse. Ebongo biso bato oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awa toza au sel de la mer morte esali mpo na bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango mama naoka son mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo loyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole. Ah, camion est mon acquis. Tala, baka shiko doko mbani mene. Soit pareil, soit parlant. Ça veut parler. Yabiso. Machine Rambo ya Rambo. China Rambo. Nakata kande. Vale.
basi. Remercier base oyo bovotaki ye tozwaki na biso mais boyebika nde makambo elekaki na baélection oyo mais ye malgré babimisi ye te aza quand même reconnaissant aye mpona komona bato bapesaki ye confiance donc tokopesa ye parole ya mokuse asolo na biso. Viva! Viva! MLC! Viva! 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 Ok. MLC, viva! Viva! MLC, viva! Viva! MLC, viva! 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 Jean-Pierre Bemba, président. Voisin Sakenda. Honorable Maloba. Étant que directrice de l'opération, paix à campagne, na pesibino merci mingi. Ndenge toye awa toye ko pesabino merci na o nyonso tout oyo bino bosali bolakisaki fidélité na bino. Tolekaki awa tosololaki na bino totalisaki bino posa na biso totalisaki biso awa musala nini papa Chamberlain aoke kosala na parlement boyokaki biso pe bopesaki maloba na biso confiance soki eza na esika oyo bavotaki massivement sans vous mentir eza na mongata tozwaki ba PV tozwaki ba tozwaki ba preuve na ba PV ba voter massivement partout mais bino ande bobataki record parce que eza na ba centre de vote mususu tomoni na 4 centre moko oka 100 voix 150 voix vraiment c'est à féliciter elingi kolobaki en tout cas bomemaki biso na mutema hélas babaka l'homme propose Dieu dispose biso to proposer nde mususu mais esepelisaki nzambe po nzambe ayebaka makambo nyonso eyani eloko moko te oyo esalamaka na moki bible ezoloba na livre lamentation ata likasaka po euta na nzete ekweya eza permission ya nzambe so ofungoli bible lamentation chapitre 3 verset 27-33 omona babi ata likasaka euta likolo ekweya na se ezaka permission ya nzambe alors Dieu a permis to sepeli kaka po babi tokumisa nzambe na circonstance nyonso ozwi okumisiye ozwi pete okumisiye bongo nde mbala nsima akoyeba na kopesa yo eloko ezo matanga mingi na mutema nani naloba mamususu mais eloko matanga mingi na mutema eza fidélité na bino boza bato malamu vraiment façon oyo bovotaki ndeko na bino mwana bino abotama a na maluku ntango munene mais ye abotama na maluku avant ke kokola na kingasani to na masina abotamaki awa na maluku façon bovotaki elakisa mpe bovote mwana bino kasi avant nga na pese maloba mususu ya akotika mukienga na koloba ba mama basakolaka bongo te tozalaki victime toza victime bayibi biso siège so boyeba liso te boyeba ngo sikoyo nde bomoni ba élection elekaki wana soko osangisi bavoi nyonso tu mbongo mpasi azwaki na ba commune nyonso tu oyo ezoforme Tchangu tosalaki 9000 et quelques voix tozalaki avant-hier na seni tokende biso moko ti na seni avant-hier tokende kobimisa à partir ya machine na seni tobimisa ba résultat malheureusement ba résultat tobimisa ke ezaki déjà triqué mais degré quand tomonela bavoix ngo nde batiaki toyako comprendre réalité ndenge ezali en principe bavoix na biso au total ezaki ba 9800 et quelques mutu abimaki na nsima wana liste MLC mutu oyo abimaki na nsima na ye oyo ayaki na nsima na ye azalaki na ba 2000 et quelques ba 2000 et quelques ba 2300 et quelques bon bota l'écart so asali 9000 et quelques ba 2000 et quelques donc ekora ba 7000 et quelques voix wana ya tricage te ya ndenge nzambe atindaki mais toza na kati ya politique mutu abatami yo aleki yo na mayele c'est ça bato ebele tosekana na bango na bilongi mais na kati ya mitema nzambe kaka ye moto ayebi so nzambe abie bandofunga mitema tolobisa mutu te ozomona en tout cas oyo basali biso ti lelo nga kuna belaki je failli faire la WC na kotaki hôpital équipe eyebi
na raté AVC après ba résultat pour degré to bête qui campagne oyo tozaki sûr et certaine que to kozwa mais ba yibi biso ba voir kaka kati bandeko na biso to tanga komo teza click ya bandeko kaka o tozana bango to sala na bango misala esika moko basala liboke na bango basangana muta mutu akene na ndenge na vérité bimi to yebi nani asalaki nde to binga na lobango toujours mutu nyoso ba yibaka ete yana loko mususu yiba meza esika mususu oyibe esika ba yiba te mbano na yo kolanda parce que nzamba za juste nazana mingi ya lobate na ngana ebisa bino kaka ke tozwaki mais batamite mama be ba yibi biso voix na biso ba pesi mutu o asala même pas campagne ba pesi mutu o amoni ata passe ya campagne te okozwa ndenge nini yo ma première ndenge nini soki yo yebi valeur à campagne te ba mona na terrain te c'est comme ça bon élection ba longola na banka ba campagne ba cheka campagne ezate bo cheka ba liste batu ale mbala moko bokoti parlement po mutu asali campagne te bandeko aleki ndenge nini donc c'est un peu ça nzamba zwaka lokumu toza ensemble na bino bo sali biso confiance papa Chamberlain yeyo aye ba obetele maboko quand même pour merci pour la voyez que les députés va continuer vacances parlementaires basi bazongi basi ba yeko pesa bino merci bayete ba oyaka na bango te poto biyo basala na bango ka bongo mutu oyo balibi voix Congo ebimite avion musika ba États-Unis lobi bazalaki na masina lobi tozalaki na masina lelo toye awa lobi kuna totala pe ba base mususu boye bisanga mutu ala za bolingo te conscience na ngai eyebi ete ke na mungata bozali parmi babisika oyo bavotaki ngai ebele na ntango tototalizaki bavoix oyo tozwaki par rapport ya bato mosusu bazalaki batémoin na biso na mungata tokomaki deja na ba 500 voix eza ebele wana oyo tozalaki na bapreuve oyo tozalaki na bapreuve te na bakati kuna ya bamboko ezaza na kati toyebaki te mais pour moi namonaki déjà ke bopesaki nga confiance na ndenge bopesaki nga confiance quelque chose makambo ekei ndenge ekendeli ezali vraiment important na ngai kozongela bino koremercie bino na basacrifice ebele bosalaki na moment ya bavote ezalaki moment ya makambo ebele mbula ebetaki ezalaki na batu oyo bakendaki kovote na mbula alors soki batu bakei kovote na mbula ezalaki sacrifice moko ya makasi oyo batu basalaki po ete bopesa ngai confiance na ntango na baresultat ebimaki batu ebele balelaki batu ebele babengaki ngai batu ebele balobaki oyo bakokoloba eloko ebandeki kosala nga mpasi ezali mutu mususu azali koakize nga balobi papa tosali yo confiance tovote yo mingi yo za elenge boye na boye ndenge nini ozwi bavoix na biso oteki yango natekaki bavoix te bavoix nazali koloba ngo ezali lokola bonganga nzambe soki totali na bibilia Pierre basengaki ye ateka bonganga nzambe alobaki ke nakoki koteka yango te bavoix na bino ezali courant de transmission nzambe asali na kati na bino po ete bovote ngai nazalaki na ide kutu ya kosala mwa oboyoboyo ezalaki te batu ya mabende bayibaki biso bavoix batu wana na ngonga ya lelo toyebi bango toyebi kombo na bango toyebi maye oyo basalaki nzambe aede biso po ete verite bango na bango oyo bazalaki na likopa wana bakomi kofundana na mokolo ya lelo toyebi verite tokofinga mutu te tokosala boye te totiki nyonso na maboko ya nzambe totiki nyonso na maboko ya nzambe azwa likambo oyo nzambe aede bango je pense que mukolo ekokomela bango bakocomprendre ke kosala mabe eza mabe me nayebi na nzambe na nga oyo nasambelaka ata ekomeli bango te bana ya bana na bango bakofuta yango bakosala eloko oyo esengeli ete basala bakomona na suka boye bakoyiba bango donc totiki nyonso na maboko ya nzambe
tolingai kaka to remercier bino dossier ekendaki ezalaki normalement na tangu bakombo ebimi tomoni tozwi te tondimaki te tokendaki na cour constitutionnelle lolenge ya bato nyonso bazokende na cour constitutionnelle toboyaki totya makelele mais malheureusement bato wana bazalaki badongolo miso bazalaki bisika nyonso bato wana balandi biso ntina cour constitutionnelle bake koyiba na dossier na biso na cour constitutionnelle mais namoni utilité ya kolanda makambo yango eza te eza mpe suka mokili te natiki na nga makambo yango moni nalobi te tika ngai nasala batour na babase na ngai esika bofotaki nga mingi nakutana na baami ya chambelin mbongo mpasi nyonso oyo bazali na cangu ndambu mpo ete nasolola na bango mpo ete napesa bango merci nzambe donc apambola bino jutan tokobanda koleka tosolola totala ndenge nini makambo ezali kosala mpo na ngai ezali lokola nazali na parlement tokomi na ngonga oyo babengaka vacances parlementaires yango nazali kosala mingi oyo bovotaki na ntango ya vacances oyo misusu bake bapoto bakesala baketambola bakezwa mwa mopepa malili me ngai nasali au contraire olie nakende poto nalongwe poto nayende na base na ngai parce que nayebi vacances parlementaires na ngai ezali babase na ngai yango nazali koleka na remercier bino soki mwa ngonga ekei nasalaka mpe nini nazongi bakokanga vacances parlementaires mosusu bango bakokende poto ngai nakoya lisusu tobandosala mpo ete tozali kolakisa importance oyo tozali kopesa na bino importance oyo tozali kopesa na mboka na biso République démocratique du Congo.